Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner dès ce matin. Vendredi 6, hein? Vendredi 6 octobre. Le 6 octobre. Bon déjeuner, coucou à toute la famille. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bah, shalom, bah, homme de Dieu. Bah, chantre de l'éternel. Bah, shalom. Boboto, bon déco. Dans l'église catholique. Bon matin, bon déjeuner de ce matin. Et ça dit tant beaucoup de 15 à 20 minutes. Juste pour notre sa conscience. Conscience to lam sango de nini. Car na makambo e koleli baninga. Bisope to sali nini, to sali. Et moi, et kenge, et salaka, malam. Vraiment bon déjeuner. Na binonio surtout. Oyo, boza kolanda. La danoise. Na moment oyo, bande konanga. Bon déjeuner. Voilà, bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. Coucou la famille. Bah bonjour, bah bonjour, bah bonsoir. Pourquoi pas, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Boboto, bon déco, na katia mabota na bino. Na lisusu lelo, pilo boyebi actualité, ezoko obligé biso. Et ça va rappeler bien, tozo la musaka ba conscience. Malembe, malembe. Kola la ka kola mukande na lobaka, bino boyebi histoire ya Marie-Laure, bamsuba benga kaye ya Laure. Et quoi qui na katia média. Et puis voilà, Azuf Mobali, en tout cas, za amoureuse, Azane Sengo, Alinga ki pe yepe, Asala Kombo, Banda Musala Oyo, Nanu, ba elela te, ndenge ba ninga pe lelaka, ke, moninga Azuf Mobali boy, grâce te moi bali, libale panzani, Kinganzi boya balaki, Kapacha boti, donc yé actualité wana bando sala manavi na été. Voilà donc yangoana et bande ko sale passé que yé pe bando ba mkoninga pe na kozwa mobali ngonga pe elela. Mais bande konango yebi mutu na mutu ndinga yana mukili oyo ayana aura na ye, ayana pouvoir na ye, ayana puissance na ye, ayana ndenge na ye ke likambu na ye. Yo kokozala pe ozoyebana na likambu tel. Mais moninga msope ya ye leli na boy. Ya yo pe tango ye olie ya pe na ninga ke eningisa ezala pe moi propre mais eye na salité. Donc bande konanga likambu vraiment oyo ya mobali ya Marie-Laure eye na salité na sepeli na ngote wana ngai eza vie na nga so likambu eza na actualité mutu na mutapesa ka vie na ye. Lobi na lekaki ba oyo bayokaki ngaka nde na lobaka emsu ye pazo kangate emsu pazo talangate mais bino bato bozo landanga ceux qui sont dans la même situation wana en tout cas yoka conseil et ça la bien makasi partager yango pesa pe conseil na pas et pas ya bana ezalaka kitoko makasi bande konanga biso to pesa ki conseil to lobi na ye que parce que bazolo ba vraiment que azana zemi. Premièrement, zemi na ye ngai po na ngai na lingai kutu epanzana na médiate ezalaka nungu ka bongo après toyoki ka ki Marie-Laure abota ngeza kitoko makasi ayela mususu abombi mwana ka nde babambaka wana babiloko na elongi alakisi biso ka mwa mapeka bakolo Marie-Laure abota ngesa pe bien makasi parce que na sepe na ngoni ngai na médiate. Parce que bande konanga ndenge ba finga kana média ndenge ba lobaka na média ata ndenga yaki lobi alobi que moi je m'en fous à kosi parce que ceux qui pensa à s'en fouta qui alga alekate alinga ka lobate alinga ka garder silence na ye ceux pour moni muto e ko répondre même inga la danoise ceux qui ba ofinga ngana e ko répondre cela veut dire que ça linga y passe yango pe na ye na répondre. Mais ceux qui savent que je m'en fous, non répondre, même dans les commentaires. Sauf finir qui peuvent non répondre. Mais si on a répondre, cela veut dire que au toucher, on a touché, on a mémoti na suka. Dès moi, on a des camous qui les tambolara, n'ayez yo pour salaka, n'ayez yo kuna per salaka. Pour comprendre. Un gars peine à YouTube, je m'en
adémarra ngai me nga nasala eloko te manda kutu kokotela ye abi te parce que nalembaki kaka yesu apona ye kaka ngai abandi odémarre nga moni alors ngai esalaka nga eloko te ye mpenza na réponda ye te nazonga te na répondre parce que esala nga eloko moko te ni chaud ni froid ozo comprendre ezalaka bongo Marie-Laure te conseillaki ye ngai précisément na conseillaki ye ke aleka te parce que ye moto abandeki kolinga ke balobela mobali na ye basala mo actualité parce que ye moko lobi lere aleki abike mobali na alingaka babuzz mobali nanga vraiment alingi babuzz alingaka balobela ye atiaka na kutu na page na ye ba Instagram na ye bia page na ye Facebook page na ye boye atiaka toujours photo atiaka aigle en mobali nanga yi aza leki ya aigle aigle donc nani moi mobali yo su nani Fali Poupa azali leki ya boye aza boye oh donc Marie-Laure yo soki Fali penda lobaki apanzo makolo yo ngo koma mbanda ya bafana oh kaka yo postaka modèle ozo lobela o donc o monaka aigle donc soki aigle lobaki kaka Fali lobaki kaka mwana mwaso na ke Canada na bima na ye yo ngo bima na ye alors que ozaka fan ya mwasi na ye mais modèle ozo lobela na image yo ke oke kozwa mobali azala kaka neti aigle azala na ba tatouage yo ninga mobali ba tatouage te ningo lobaki tu étais déçu mais na image ka ya aigle ozu mobali wana ba tatouage mobali ya boye hey ya alors en tout cas kamwisinga ye okamwisinga vraiment opesi biso ba oyo mwa ndambo bolingo tozala nango tolobi falo kita na ba niveau ba bongo te eza yo te falo mikitisa na ba niveau ya ba oya ko répondre na ba question ndenge wana et puis ba question na ozo ba ke oza cœur ouvert ezaki cœur ouvert te en tout cas ponanga il y avait ba point sombre et belé oyo zano pe na droit o lobate mais il fallait que to lo bana répondre na oyo te na répondre na oyo te Marie-Laure bato yo basalaka ba calcul basala pe ba calcul bato pe ba mona yo ya na kati ya mboka wana ba mona pe yo mandiko na ngai lokuta na média surtout na makambo etali ba âge to koma wana ngai na lobaki na Marie-Laure na bi omoni tango yo ko ya ko sa droit de réponse batu bako bima nazana ta ko tshela bino ba audio te oya li ko yoka bato wana okay et pas aleka qui pas Karine Mokonzi au moment na commentaire na yebisa ke Tokyo leki batu bakoya kosa ba commentaire bakoya ko bimisa na makambu oyo bombana e ko sala soni e pa na yo na e pa ya mobali o chaki tembi oyo ko leka mais ka place o leka ki wana e pa camarade na yo tango yo leki sili il fallait ko sa nini ko clôturer kopa na ye fallait lobelo li sauter mais tant ya ye deuxième tour ko lobela yo oyoka bato ba mataki ou bien bozo sala ngo base bolingi ndeka olobi ko ni mobali na wa yo kana ça n'a rien à voir na réputation na yo ça n'a rien à voir na réputation mwana azana libumu na réputation mwana na yo to boy te to sala makambo yo mais moko to sala kango molo pona ba vie na biso ba leki tango yo leki après ba eko leka lisusu biso je soto eko yeba ke mobali na yo atiaka putulu mobali na yo amilaka diamba mobali na yo abima na ba fille ebele na ba fille mususu ya ba lesbienne mobali na yo alinga moko sa ba partous ko sangisa basi de mobali ya bongo yo bando toute la tolo nyoso bani ko poster bébé Marie-Laure zaki na posa bolingo opesinga mawa follow ya na live together onga ozope mobali ya kitoko kalo kwa bafali wana mais sérieux nzambe fonga sunga yo et puis mobali wana wuti ko divorcer na mbula oyo na mars avril mai juin juillet août septembre octobre mama
mobali wana 7 mois kaka. Quand on dit divorce, donc awuti ko bimana ndako wa mwasi na ye. Yaya, bozalaka pressé à publier mibali te. Bozalaka pressé à s'engager te. Marie-Laure, 7 mois. Pour ça, mwasi wana na esilite. Mwasi wana pe, pour ça mobali na esilite, keboko ya kosimba touche. Et pour ça, où est la bobala na octobre? Moutawuti, vanda balakate. Donc, abandeka ko boma mbongo wana pona jour okuta na yo nda bala yo. Ou bien yo mo comme to bala mobile. Déjà mobile déjà kotie na kati ya ndako na yo moko. Aza kwa Mario. Ndako ya yo, makamnyeso ya yo ba lutu na yo ba kiti akuti nyonso. Mobile akoti neka lokola Mario. Lelo sikoyo pas même une année oyeba mobali boy une année kutu na oloba te pona divorce. Parce que dans mars, maintenant na ebi moite obino boyoka ni bolingana parce que na bando telle émission Nathalie na kati Nathalie na été sur le bail bolingana na moani. Mais déjà partir à divorce na une année na ekokite. Yo wana obando publier, obando sala ba snap, obando tcheba mo ba vidéo mike ba short wana bébé poni ozamawa ngala zana likolo yo zana se mais so azana mawande ngozolo ba wana na ba short wana biso azokanisa bana na eti yo kanti papa ni nyangoko akolinga kaka brusque malale la muki obendi ye asundoli quartier na ye asundoli ba repère na ye akanisa kango peti tala ndenge makambo yeko bimebele momeli diamba putulu boye Marie-Laure bayelo tala makambo o esali ke mobali wana tato moni ye boye tuzo monika toko mobanga tuzo banga ya omelelo diamba banda kyo ba kochimula ti azokata te esprit ya diamba na ba putulu wewe kama komso police ye akangi bino mobali na putulu keba vie pressée oh ezama be bolingo pressé ezama be to ebi ko souffrir yo mo polo bien bande kwa zakika na mibande ba bolingo distance parce que na kati ya ville na yemoko ezaki pasi to banda olingete metanga ye ko zwa moko wana il fallait doser malembe siko pona ko chiter na lina lobela likambo âge yemonga na kambo ka congolais bo banga ba âge na bino poale poni bokata kata ba âge na bino ngana yoka ki o ngai kutu na kala na ndoka etuza bisoka ba série moko ngai te série monanga te ngana mukolo na ndo yoka pa mwasi moko boye andolo ba etuza na bisoka ba série moko na etuza na bisoka ba 42 ans etuza biso ti lelo moi ndeko na nzo ozaka kana ba 34 ans donc entre 34 et 37 ans parce que mobile nous avons na 87 ndenge ba lobby yo lobby que mobile nous avons mukolo na yo donc yo skoti le lozo na ba 34 ba 35 ba ndakalo biso to yebio banda kala o Marie-Laure elongi na wana congolais soko chechoko ongelisi elongi ekomi ba budubudu ochembe bona obwe oche ba allez bozo kitsa ba âge makasi boy olobi bien ozana mwana aya 18 ans yo moko po lobi bien ke ngai der na ye na mboka na oyo na yaka mwana muke papa na biso akitsanga ba classe akchangeaka nga âge te mais akitisaka oyo ba âge mama tengo ozoloba wana ozomwa te ke âge oyo ozopesa eza yango te lingwele wana nde buka bolobaka wana bandeko batu nyonso bapcha bango mangwele bimata nga naza na moto bache lingwele azana na tashi te soko tali okomona eloko moko te lingwele eza te mais aza moto ya lingwele soki mangwele wana esilaka na 79 yo siko botami ba musu bazana balobaka naza na lingwele te ta musu mama bina botaki yo na mboka
Bamsu babota ba na Congo Brazzaville. Bamsu pe ba na babota ba na Gabon mais ba mikolo tant ba ye lingwele zate. Eh. Donc yoza no mona mwa mukeme, suko za mona mukeme osotaki mama. Omi bande komi mona na mukolo. Parce que toyebi yo pe kala donc tant yo ye na média wana ozali na ba 19 ans. Ba 18 ans. Parce que women na média. Et puis au lobby bien, na bande na ko chité. Oboti mona na yo na 15 ans. Et moi naza na 18 ans. Yo moko tango ye, papa na yo akitsaki yo HT mais akitsaki yo classe. Alobi o kitaki binda classe obi bakitsaki yo classe makasi. Emso akitsaki yo 2 ans ainsi. To chaka akitsaki yo 2 ans ainsi. Tango yo aussi sa classe, aussi ça na âge na 20 ans. Ok, université wana lobaki okendo lingo kendo bandi. Okoma na âge 21 ans. Bala moko zui zemi wana. Zemi saka 9 mois. Avant ba ndo côté mwana wana comme na une année, 2 ans, ba kontaka ba zemi te. Soki ozwaki zemi na 20 ans, donc oyeko bota na 21 ans. Bon, lelo mwana noza na 18 ans. Oza na combien? Oza na ba 39 40 te, maman. Oso mikiti sa bo makasi bo. Siko so mwana mobile wana za mwana 1987 osaka mukolo na e. Ngai na ndenge na oloba no kasoko leki 40 te. Frontière na weza 39 ans. Oza na senango te. Yo moko selo ba explication na opesi ba kitsaki yo agité mais ba kitsaki yo ba classe. Ba olobi classe moko te mais ba classe. Parce que ndenge zaka eza normal oye na mboka wana ko s'adapter na classe wana te ba kiti so tam sous 2 ans oloza na 3e primaire ba tchona première primaire. Alo bandi ko mato silisi ko sisa na 20 ans. Tango yo ko zoba zemi ti obota. Obota na âge ni na 21 ans te. Lelo mwana komi na 18 ans. Okomi na 39 40 ans te. Pour ani bolika ko kitisa ba âge na bino, ba mona bino ka bana mike. Et ça la bino nini? Et pesa kabino nini? Boganyaka nini? Na bana mike bakufaka, mikolo bakufaka, bakoko bakufaka, ba bébé bakufaka. Etalaka agité. Mwana oya uti ko kufa. Flore. Azaki mwana agine. Akufite. Ba o baza mikolo na ye na media, bazali ba mama ilele soki ilela bobengaka. Bakufi? Si baza wanati. Ba fifi si wa bazaki so mikolo na ye. Bakufi te. Est-ce que liwek ekipaka pona bino bolata sa mitu na bino kaka bokitsaka ba age bokitsaka comme c'est eko aider bino ke bo kufa nokite ou bien so rezo aider ke oza mwana muke. Siko elonge komi ki mukolo. Makambo zo sala ya ba mikolo me yo oza mwana muke. Ozo mwana te ke ezo sunga te. Sorry. Ezo sunga te. Eza pasi na mawa bandeko nanga. Po ani kokitsaka ba age bongo. E o mema bino wapi? Eko sukisa bino wapi? Ti oye wana ba peso ba question d'attrape ba question boy o panzani o sopani o kanisi penaki o gagner. Nzoka nde oye pena osala vie na yo na tour. Oye ko bebisa vie na yo. Soki ata lelo mobile wana esimbi te. Kasi bandolingo kana bana miketi. Parce que oza mwana mukie. Eza pasi bino bato bozo luka mibali babwa kama eza pasi. Oyebi ko bano sala boy. Il faut toujours maquillage. Il faut toujours boyer. Il faut toujours boyer. Il faut pas la kanini obima kaka o maintenir. Quelle souffrance Marilo. Bande ko bino nyoso boluka ba mibali ya ndenge wana. Abwa kama mwa tatu, mwa diamba, putulu. Bozana maba famille na binote bandeko na binote bana binote. Ozana mwana na mwasi 18 ans. Na ebite soka bima na ndako so vanda na ndako moko. Mobali wa melaka diamba. Mwasi na yemboka zo déclarer alobi ke so na bengana ke za makambo wana soka sa meliango abandi amour ba sexe mais akomuko mususa ko melango yo zate abimina mwana na yo Marilo. Ozo exposer mwana na yo
Lobi le borobota na mwana no mobali moko. Mama soza na bana no basi fota na mobali nini okokoti na kati ya ndako. Et puis ozo baki mobali wana tango ayaki mbala liboso bomona na zwa avion ke kozwa na aéroport. Na mona ki yango tango o cheki moi séquence wana mo mukie. Na mona ki na kati ya voiture wana mozo kita boy. Tamso ezai mukolango. Et il fallait aller na hôtel. Ce qui pas yaya na iso pa ndeko na ye. Mais comment na ka komona ye boy mobile danger mobile kitoko o ti akoche li bala pa na yo. Eh. Donc makambo biso tozo ko éduquer bato aw. Oh yo osala bambula na bambula mobali boy yo moko sali yango mobali ya sans papier aye kotala yo même premier jour ko sa semblate ala la hôtel de ala la tasuke pa ya bande konaye kaka mukolango yo o dévier ye mbala moko et puis ozolo bango sans gêne siko yebisanga éducation ni ozopesa na mwana na yo moka mwasi éducation ni ozopesa na bana na biso o batikali non bande ko eza bongo te na regretter na ebisaki yo leka okomona ba retomber na yo yango no moninga na ye na ye ko lakso ba retomber na yo tala makamde komi kobima tala ya yo moko pende komi kobima tala batunde bazoleka na ba lesbienne na ba pédéo na ba nani bango tout bazoleka pona kanini ba loba sko ba retomber na yo eza passé na mawa voilà botika malamu na tongo lelo. C'était juste que la moi conscience bon oh ya moni ki na lobi mabe problème ezate mais oh ACP da conseil aux moins un plus à bon attendant salut bon matin musala malamu to sololi bye bye bisous coucou la famille bye.